Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans le Congo en marche. Bandeko balandi mbote na bino. Mbote bisika nyonso bolandaka bemission na biso sur Eurotech Télévision tozana oisika bandeko. Na maître Chouramboma pona ko tatola onyo selekaki mikolo nyonso bomona biso te na oisika. Bonjour maître Chouramboma. Bonjour honorable Eurotech, président fondateur. Santé d'être papa. Papa communication président zéro. Zéro. Et tout ça Moussala. Makelele to regarder. Vraiment bataille de Facebook la biso mawa. To ko dilisa masu aboyete na ben compétent. Vraiment on est annonce na biso. Attention gelaro. Na osika tozali bongo na docteur Mbo azali moko ya obasala na osika pona ko pesa bino basango. Sango malamu ya mboka bandeko lokwa na kata Bible. Donc voilà, Tozanae, bonjour. Bonjour honorable Eurotech. Merci beaucoup Ndeko, bonne santé. Santé, Dieu fait grâce. Alors la famille ça va? Ça va bien, la famille. Alors Bandeko, Tozana Oesika na poemisatu yako solo la nabino. Selon l'actualité, Otaoleka Mikolo Oyo et Otioleka to solo na Oesika Bandeko Balandi. Le dialogue direct entre Félix Tshisekedi, le président de la République de la RDC, et Joseph Kabila. Wani kozala pona biso liboso. Toko solana oisika bandeko balandi oyo ekomeli patron ya Rawbank. Rawbank boyebi ete ezali banque moko mune na kata Congo, ezali e oesimbi mosolo particulièrement osimai mosolo ya travaux ya 100 premiers jours ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est comme bon ekende ki bino moko boko yoka ndenge masolo eleka ki bandeko wane ozala point ya mibale. Troisième point bandeko na ranti to tinda ki bato na kata parlement po ete balobela peuple congolais me bato wana e belé na mwa lelo na ranti mingi ba contredire ngate bakoma ba commerçant. E belé bandeko ba somba mapangu na ndenge ya désordre. E belé bazali wana bazali ko prêcher la bonne parole oyo bango basa ela raté bandeko toko solola na osika e bongo toko solola lisusu oyo mbutu auto enregistré na IDPS bandeko ba mituka etumbami kofinga donc ba réseau tout na moi lelo soko yeba kofinga te soko na base ya IDPS ndeko soko zaki mosanto na 6 jours wana okomi païen puisque kofinga ezali tous les jours tongo nyonso butu moyi kofinga na kofinga. Alors bandeko naganti tozali ensemble pendant environ une demi-heure pour na solo la masolo ya Oitali Congo RD et loko ya makasi. Mais ya moto bana masona biso bandeko na osenga na bino bato ota la vidéo pour la première fois bo s'abonner massivement. Soki ezali momesano talaka ndeko zo courage à partager pour na bandeko baza na même information pour bandeko mso baleka na simate na kokosa na kofinga et puis ba dérouter bango na oyezoleka solo na kata mboka. Donc tozali awa pour na kopesa bino rien que la vérité politique ya RDC bandeko nansi to landaki yango bamso landaki te dialogue o elekaki entre le président honoraire Kabila Kabange na président Félix Tshisekedi, le président en exercice ya RDC. Mais to yeba ki monso ba yebi o elobama ki na o ba yebi o elobama ki te bande ko surtout za a pona webisa mino rien que la vérité ya oyo elobama ki na kata masolo ana. Alors bandeko pona ko tatola o eleka yimkwana nazali na maître Chouramboma. Maître Chouramboma olandaki masolo ana. Docteur Mbo olandaki masolo wana okupe sa version des faits. Maître Chouramboma na bandina yo olandaki masolo wana elekaki ndenge nini. Kabange Kabila ayambamaki epa ya Tshisekedi o azali président de la République actuellement masolo ezali ndenge kwana. Non, merci d'abord na bato nyonso azolanda biso de partout, ba maman ba papa ba sportif nyonso tout ba congolais en général. Bo bazakana besoin peu soif et information ya vrai na source vrai. Biso na bino to ka moi qui de landaka. Na yebi que le président Félix Tshisekedi a traité de tous les mots. Les panthères, marionnettes, Elilingi Apamba, tout consort. Yécoute, l'élection Kabila Betty film pia mangwena kikakati fuka mawana. Donc nenge niveau de fuka misela et tu dois comprendre tout. Mais de nos grandes surprises tout le monde que yende babengi et puis il faut qu'elle go benga. Donc président de la République actuelle, président Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme du moment. Aïe c'est papa yagana ovanda wana. Garçon facilement yeba vandi wana.
et puis il faut mona quel govanda ta bokonzeza na ndenge na obike mu so longo président na président ndenge mususu obike na mo ndenge de bokonze changer maboko ya solo o sentir que Tshisekedi daza investi siko président o mususu alongwe malgré mande fois busoba obike avant avant ni wana bon yo siko yo ndenge ni nao normalement ezaki na ba développement ebele bazaki ya kosala premier était ezaki bakano ya ba partage ya ba balini ba mandataire wana pona ba société publique siko yo to ba bando tala mais papa mais tokende pai tozonge pai ba fonction publique wana selon ba source ya directeur à cabinet ya président de la République na vela biso muso balobaki kutu ye kutu bocheka pamba bazami bayi balet na négociation wana mais biloko public bino sikoyo boni bo pesa ngona compte cash ndenge nini parce que accord elaki bongote président Félix Tshisekedi diplomate qu'il est abi vraiment nazomona ndenge na koko pesa ngo ndenge to yokana kité mais funa pesa ngo na ba compétent parce que ça biloko moko public et comment que ti na kata ba lutu na biso na kata ba nzuku na biso cash kokota et comme ozolia biloko bo ndunda koto ya cash koto ya FCC donc c'est normal les outils bandako alors il fallait pesa ngo na bato baza compétent pour ba biloko public ba bénéficier nango kabela sikola na boka bi papa wana kutu yone za na compétence na yo bité po na moni ba tuma chama kele moi mingi awa bazo bité kolanda bango te so ba meki tro kanga bango et puis après accord que so ba meki tro bilobela ndengolo yona lokolo so changer justice kanga bango. Ah bon? Après si accord ba kanga o ga ko débat a ko déraper justice parce qu'il faut justice ne sala musala pour même président de la République aza likola justice mais aza pe justice indépendant. Troisième pomme elaki makambo ya ba Minduki niveau Minduki côté likuna na côté Zoé azalaka na Tanganyika toujours comprendre te tongo na si moi si moko alobaki yango ya Belge wana ni Brackman alobaki yango ke Minduki niveau zo côté la kuna bazo yeba te zo kendo sala ni tant Kabila vandi batuni Kabila papa mais yo Minduki alo ngobo banga pola liona Félix yo ka ngai ngala ko ngobo la problème na tout présenté Zoé Zoé ndenge ni Zoé de gala habité ngala osana Minduki ringa zakara bangado na ngai na biboye na kana chawana na kingakati Minduki na bité zo Zoé lingini bo tuna ye ne yango mo bengisaki mwana bengisaki Zoé aza na kisasa a se justifier Zoé pas habité pour yebele le baka bongo te ya Kabila siko eloko zo kamusanga ba congolais o bazako mona libosote je disais une chose où les congolais ne comprenaient pas Félix était un bon diplomate au moins nga jouer bango très facile hein siko lelo oyo tango bako sala ba état de lié makaba ba eleka ki ndenge c'est là on va voir maintenant la vérité ko ba Minduki ore kendaka wapi ba na ba ko augmenter ba guerre wana ba rebelle makama yosu c'est là la vérité va éclater à la lumière du jour. Au lieu de bande to finga katro voilà les bons diplomatie c'est ça papa fumo na Kabila ndenga wanga taka yo ngo manga pa oh ngai papa ndenge vena na vali na moko pona yo na bomoli susu soki ngala sali ndengo na bongo ngala kosuka wapi na liboto na zala wa tala ko lela ndengo na kiti mais c'est bon ça va tout ça l'enquête et ça lui ça la banquette ce que kanga mwana wana ce que kanga biso et ça gouverner ba kangai je crois que c'est ça vraiment objet de ko luka justice c'est ça la musana ngo boye président za na batu na enyo ya président de la République et ça la moni boyo ça la que na batu za ko croire te aujourd'hui ba ndimi quand même qu'il est président il contrôle les choses c'est ce que nous voulons. Alors docteur Mbo alors il y a eu vision za nini au munya onde nini makambo yo honorable rencontre ya président Tshisekedi na Joseph Kabila. Honorable merci na parole rencontre ya président na ancien président. Oui, na moni que ezali malamu na ndenge ya président asali président Fatindenge asali pour amoni maké leki mingi ba décision leki amoni que sur continuer président malamu te funa beng sana no Kabila aya to surana ye to ye ba makamune za koleka abengisa makambo ebele makambo surtout liboso ya mandataire ba société public na makambo ya ba Minduki oyo euti na Tanganyika et bien ça kota na Tanganyika et pas ya Joé alobi na ye alobi mais ba mandataire il faut to kabola ndenge to saki na ba ministre en bref ça la ka mukuse président bino écoute to kabola ngoni to kabola ki ba ministre te mpo ba société wana ezali a politique ba ministre ya makambo etali politique c'est tout à fait normal ndeto signer ki accord ndeto yokanaki ende ke to yokana pona parlement le corps de majorité
bino za majorité te toyo kana tozala ensemble pour to diriger pays et effectivement na ba ministre il faut to kabola ba ministère mais na ba mandataire ko kabola mandataire te président wana côté azaki ma très catégorique effectivement c'est ndengwan mais ba kabola mandataire pour FCC na cash mais Congo mais ça dépend na FCC na cash te Congo c'est munene bon ba kabolango na moins na 300 personnes kaka. Bon, Congo nyoso wana bana nyoso batangi ba classe ba fait ba chômeur ba fana ka ba chômeur non wana ezali président na côté wana na féliciter ye na ndenge asali puisque mandataire ezali ye mutu azali chef de l'état azana commandement nyoso tout akonomé na ye na directeur cabinet na ye na ndenge nini e ko bonga défense mutu nyoso a se retrouver na avec moko na lobaki moko alobaki bien ya bi mais mboka ngo ezali ka ya bango kaka te ya cash na FCC te ezali mboka ya bato nyonso ndaba ba kabola ngo kaka ba pesi ka mo groupe ya bato boko bato nyonso to ya mboka wana musana bango ni il faut mboka mobimba ye bake tozana état tozana gouvernement to apele ba société d'ailleurs ba société on peut parce pas bomi en na FCC ekufi bato ba okene ko ba mona passe ya bana encore à zéro ndeba mboka bati mboka geno ndeba ti ba société pa geno. Donc le président côté wana a sali bien a juma comme surtout a mais a nommé ce comme mandataire na ndenge oye à mon vision na ye na ndenge pe a compétence à moto na moto il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut et que ça va bien moto azali bazaka ko sala moto azali peut-être médecin bâtir peut-être a que diriger ministre ya finance hein ou ayi ni ata comptabilité ou bien moto azali comptable botine a que ko diriger ministre ya justice et ça normalité donc sikoyo ye moko atala bien batu basé belé o baza ba chômeur o ba salate bazali mingi il faut ezalaka la même personne o bazala ki ba kabila ya mi on ba reconduire ba conduire ba kate bazo batu mususu ba tia bango mandataire bazali belé pour que mboka na biso to na besoin que et avancer to na besoin que mboka na biso le kolesi ekufi et longwana libulu wana po mboka ezali mana sa mabele siko peut-être za ko bima mukie mais c'est président ça là tout de façon que mboka ezala malamu mais pour na ba minduki na Tanganyika oui ezali kamoto banoyo kama banakala jouer bango mission na bango ezaki nango ke mboka wana ba bomango nyoso tout so ba pesa ngo na Rwanda pa bango ba otaki to yebite hein ba ju ba minduki ba luka mo ba sala ba tanta ba boma président ba luki na ba moyen nyoso tout ba juite mais siko ba jouer échec ba yiko ko mona ke bazalaki na mission na bango ya mabe ya kosala ya ba benga ki na Kinshasa alors na Tanganyika aya na Kinshasa ba interroger ye parce que interroger qui je crois exact sur mercredi sur mardi ba tout ne bon tozo auto yoki na makamba ba minduki ozu yango po sala nini abio no wana avant président ta kutana kabila tunaki alors que memena ki joye na ba minduki bolingo bomanga na sala nini alors ngana lingo bomayote me bomanga te minduki oyo yuzo kozo abinga minduki te minduki botu na joye batu na pesi otaba interroger ya bi non minduki ezaki ngaite ezaki kabila pour finalement ti siko to yebite soko lo ni bango balingi mais vérité oye bana parce que joye ba ko interroger ye ba se interroger ye ne ti soki a lobi vérité ou pas mais ba ti na résident surveillé azana Kinshasa akoko kende so na Tanganyika te ti vraiment pour ça la banquette nyos ba nde ekolisa. Alors bandeko balandi na kansi bolandi maître Chouamboma bolandi docteur Mbobo yoki ndenge nini bandeko wana ya Kabila bazali ko sakana na Congo bazao sakana na Congo puisque bakanisa ki eloko wana ekomi lokwa propriété privée ndenga Congo ezali ka la propriété privée ya roi de Belgique donc voilà lelo Fati azui makamuna maboko boyebi très bien que afinga manandenga kosana tendenga maître Chouamboma autolu bango awa afinga ma que akipaka eloko moko te Kabila mutazo konza makamuteza mais boyebi très bien que politique eza masolo ya se politique ezali elo monte que obimi boye obandi o scandé au grand jour na osala boye balumumba basala o bande ko balandi bakufa o nyonso ba salaki politique ya jour bakufa mais boye ba très bien que batu oyo bozo mona lelo o bazo donda batu mbongo ekokangama ebele biloko ekokangama ba maison ekokangama puisque batu mingi bazala na kata wa Congo bandeko boye ba ke bandako o bazo fana na Gombeana eza bandako ya l'état mais bandeko to wana eza répertorié ya wana to sengi dirkab salam sana nao
Bande ko balandi to passer na poids. Et puis bakenda au fêter déjà pour pas kabla bien public société publique. Bazaki déjà côté bakenda na Kisantu. Na Kisantu. Ba moto pai ba cheval côté kabunda mataka tout na libo. Mataka punda. Mais bisi okolia ba bika makambo tout déjà bien. Ba kuti président fa tseke na cheka ba. Bouton mais masolon eza ndenge nini mais o biloko l'état to kabola ngosuna FCC. Et puis aussi c'est en fête. Imagine toi, si ko bino bozo sala fête bongo bano batangi na Kisasa. Banda 80 tout bano ba licencié, ba docteur, ba ingénieur ba na Kisasa. Do bango ba ko sala bango lote na via. Do batanga po sala ka ndenge wana. Kaka moko kaka FCC na groupe wana ya ba mafia wana. Bino et puis bato wana o séparation ko taliza kaka ba tête moko to bisongolo. Nde bazana ba moto na ba cheval, nde bango ba sala matana ba cheval. Donc ça dit que kuna pose on sala bien faux à la famille ya. Biso quand ça m'embonne sili mais na si asali bango bien na sepeli na marque à démarrage a démarrer bango bongo kito epesa tozana batu baza maire na Kisasa mais rotek ba congolais baza tozana ba ratété mais tozana ba chômeur parce que tout le monde na Congo a na qualification musala nezate nous n'avons pas de ratés comme on a cordonnier on est ingénieur chauffeur taximan licencié tous les problèmes ya ba musala mes qualifications ezali comment on continue bato na bo détriment ba ventiler papa mbamba ba société en union so ba société ba zo luka pe pas ba so ba mandataire ba bomango encore ba société ya l'état nyonso bande ko balandi boy ba ete soki je kamine ezali ngambo yo ya Kabila eza ngambo msusu je kamina mona ka susu rien ba marché tout et comment kende na ba société parallèle. Donc babiloko tout wana ekufa. Alors to passer na point de Mbalé ezali bongo le patron de la Robank envoyé à la prison de Makala monsieur Thierry Teman voilà Teman DG congolais. Donc voilà donc ndekwana na 4 minutes oyo azana kati ya Makala mais ya tula vungule bon balakisa prison mais kuna vungule zate ko basali de prison luxe danze on va ko renouveler ba hamburger na ba kuna bazola na ba saucisson ba teke to kufinzala kuna eza pavillon ba renouveler ki pona ba cadre ba miibi to ba miibi en cravate ba que fara voilà o ti bala ba musaki c'est la payer mo pe de sous. Alors bandeko nangana eba masolo wana bandeko ba comprendre eloko nini vraiment il est qui peut être ndeko wana azan de côté azali DG azali bané à côté prison pour natina nini. Non mais c'est simple à comprendre. Ba côté prison parce que tozana na Congo tozana na système ya ba mafia terre bazatro. Tozana na système ya double système. Donc lingolo basoko moni erotek ezawa yeba ke erotek news parallèle eza déjà mupandi. Erotek la pesa yo nini rib na ye oya erotek yo omoni benage ribo yango mais côté za de news tango yo côté na mbongo na erotek omoni leki na news si ko erotek comme tout mais qu'est-ce qui se passe na makambo ngana zo zela mbongo na ngai mais ce que le na news ndenge ni ce qui se passe to Zwicheri oya kangami c'était libanais oh bata pour 100 jours on ba kise ba mi bebele na bato bakoko finga te ba finga pour la likamba 100 jours ya surtout muto ba travaux ba sali wana bato musu bazaki ba victime c'est aujourd'hui on a connu la vérité mais bato papa famille ba fille ba père de famille ba qui insulté dénigré méprisé traité de tous les mots mais aujourd'hui tu la miyibi mbongo ba pesa ko la musala idée ko jamais aux ala ke batwana. Mais la plupart des amis dans le quartier babandi on va pop soit même criminel propre vieux gentil a repé ça bino na tongo ayeba kuti criminel la butu ce sont des gens comme ça donc et comme ça là que mbongo taba pesi bango mbongo musala ole mbongo ça la musala mbongo leki na deuxième banque na bango parallèle ezalaka et que se retrouver na mboko na bango antara misala est freiné parce que bosi opesa une partie bosi la pour musala salam siko musala ezate bosi to lokola musala salamité et que keite mbongo ngo ezandengeni ti boluko ka boyo ezalaka so ate garçon sake ko chango kuna yango batimbiela no ayeba il faut bazongisa ngona no mbongo wana na no fezonga awa na kesa leta yazo la note na moni ndebo kaenga boye bozongisa ngana mbona ke samba na mbongo la te yo mbongo ezakuru ko samba sukuna ndeni yo fo zala wa mbongo ya ko zonga après tu ba ndenge to mosala écoutez-le awa pour ba tu ba comprendre que mafia salamaki c'est ça le problème to zala ngozali ka musute ceux qui ba travailler bandeko na ngaba congolais wala na mama papa balinga biso ou balinga émission na biso na erotek tant to zala no to za na patience na makamba pouvoir parce que pouvoir exacto Kabila il s'est préparé 24 ans ayeba ki nina ko exister dans domaine ou la politique mais tozana mwana moko chance to benga mwana poza frère na biso
aza plus diplomate que politique. Omoni tozolia bango très pété. Qui croyait que mbongo toleli yo tokanga miso ya miyibi nzokande cheri mutaza moyibi ya mbongo. Yo ndimi pena bato baza protéger Kabila, mais lelo soko moni bato ba se retrouver na kati ba prison zolia pe fungule. Attention na pouvoir. Donc bango basala ki makamana poto lelo de doublement de zolo wana ti lelo zo salama. Donc il faut ba meka ko kotala talango partout ba longola ba doublement wana ya ba société pour kende bien. Token papa yo lo bimoni. Ba kambo ba ya mbongo wana ezalaki ba mbongo ya logement fabriqué bandako ezalaki fabriqué. Ba pesaki ba mbongo na société ya monsieur soki tiri wana ba pesi mbongo de Jamel ba pesi mbongo de façon que atonga bandako ba fabriquer wana siko lere basali ba zumbongo ba pesi ba sali virement na compte ya banque pour na compte ya société wana za na banque siko au lieu kota na ekoti bien na compte ya banque et pas ba futa ki mbongo pour ba misala mais siko Thierry sikoyo a débité mbongo na compte wana accrédité siko compte ya ye moko o eza compte moko ya o etali makama misala te siko azumbongo wana ntango batali siko ba luka mbongo na compte pataki basaki vraiment ba moni mbongo ezate or que yes azumbongo déjà a transféré en disons accrédité compte na yo o ezali na Liban. Alors siko so ina comprendre place wana. Donc il y a deux comptes, c'est-à-dire que compte au l'état a pesa ki banque exact. Jamel Azali entrepreneur dans ça musala. Alors bochele mbongo na compte. Alors que ye moko entrepreneur a pesa deux numéros compte. Voilà. Compte ya l'État, na compte ya Liban. Et ça la marabongo bandaka na Congo. C'est ça le système. Tango entrepreneur a Zumbongo. Donc monsieur Tuki Jamel wana a Zumbongo a kenango sikona ba non a kitaki mbongo bien na compte yango. O ya banque ya l'État. Mais siku pour truc soki a tia on dia kabwani ba ningo siba doya mbala moko. Ya Zumbongo bien a tia on na compte. Ba vira on na compte yango. O ya l'État. Siko a ye siko yo ko débiter compte. Mbongo soki siko 17000 kapamba ko etikalaki. Soki 57000 ye siko yo a vira on a compte muswana o eke na Liban. Au moins siko ke a salaki moi j'ai moke ba oyeba te au moins bon ba si ba mesana ba mpene ba j'ai na bango na moyi bancaire trace etikala etikala ka na contrôle soki ye po tango ba mesana ke ba contrôle bango tango Kabila zalaki na ba groupe ne yusto ba shab o ba shade ba saka makelo yo na contrôle bango ne bongo ni okene kala ke na okala mbo mesana ko yiba mais sikoyo ba moni place mbongo ezali ke tala moto yo o abebe azwi mbongo yeyo batuniye explication en clair les akite bon kilo pa na makala au moins siko ni mboka oni ngekufaki sikoyo il faut sikonde l'état ayeba et donc DG wana ayeba ki manipulation to wana ayeba transaction to wana non mais DG muntu asali ya zwimbo nani Jamel les ali entrepreneur ne sikoyo azwimbongo lokole koti na banque na DG ndi muntu azwimbongo. Et donc, c'est-à-dire que c'est la... Non, c'est la... Si je comprends bien, pour Bandeko Barolanda Bisoba comprendre bien, il y avait deux numéros de compte. Il y avait un compte pour l'entrepreneur, il y a entreprise Someko. Exact. Alors, Mongo, au lieu elongwana compte il y a l'État na Robank et kende mbala moko na compte il y a entrepreneur, voilà. Alors, avec arrangement, il y a DG, Mongo et Kei, il y a DG. L'entrepreneur a Zumbongo et côté la banque, DG sur Zumbongo, a Tinda. Non, Bongo te. Donc, Mongo Lingolo Banini. Mbongo normal et ya qui place na bateau fallait pas ça la musala. Oui. Kaka partir à wana bako bazana système il y a dédoublement. Lingolo banini. Mbongo ko ya et comme pas na biso. Bon moi ne connais pas na biso. News siko ezali. Voilà mbongo wana euti pas l'état. Si euti pas l'état. Et comme peut oui et comme peut ça la misala. Bango kaka wana bana ne doublement na bango ezali. Et longwe wana mbala moko siko zaki 100000, 50000 c'est comme na Liban. Bon ba ibinde basala ka système ya double compte wana. Siko bino botikali na musala bozela. Musala bo beteli diale lo botoboki bo muni yesala mate oh même bon mo pesa bango ça compliqué wa si comme une place problème ezali nzokande bango ba bili eleka ka bongo ça fait 24 ans do bakabola ka mbongo l'état nengi wana
donc ndenge système bango basali mosala pendant 24 ans ya koyiba kosala mboka ya kotorpi donc bato bazaka na pasi bango baliaka baninga mosusu bazomona pasi bango baza kolia mais mbalo oyo omoni tolobaka yango tolobango chaque fois mete pa tolobango wana si komete le jour omoni bango bamona ile renyo sa Fati azali zoba azali maye azali manonete kabi mutako commander akosala eloko mbote sikoyo ba jouer bango komi ko interroger bango bakomo tia bango surveiller bakale bango nyoso tout ba Janet bango nyoso tout makambo nyoso mabe nyoso tout ezoko salema ke esalema na côté mais eloko o yeza obangisa na kati otendeko eloko yeza obangisa ba congolais ezali que ba gouverner oyebi que UDPS pour le baka UDPS bazana gouverneur kaka moko na mbujimai o nyoso tikali sur 23 o etikali eza na maboko ya FCC. Et donc, zela pardon. Mais bato komi tong tsela bango ezala que loko la ba gouverneur ya ba mboka na mususu eza na maboko ya FCC, c'est-à-dire que bango ndem ko konza mboka. Mais ba iba ite que Fati azaki na match moko ya C puisqu'il va que un jour au Kangabango. Donc dans moi les zéro azara puis bolobi. Non mais voilà yo azana la résidence surveillée. Donc c'est-à-dire que to bandi na zoé. Voilà. Non, bandi ka zoé bongo kale. Na lobité mais wana ze bandi la masolo. Ah bandi masolo d'accord. To bandi na zoé puisque bakangié la met dans mais on honorable sur mémoire na ngazeli malamu. Na kanisi deuxième mission auto salaka tango ba banda ko finga Fati. Azali présent étiquette azali papa ngana lobaka ngo bien bien boza ko mona ye wana ko mona fato ko azayuma ayuma te azali wana asali de biso malamu po Kabila azaki na passe po akende Kabila Fati azali ko akangi Kabila na kingo moi Kabila abuzi soute donc nyoka soko vie na kingo etikali kaka pamba donc mukila wana bino bokata mais ba kongolo ko baza ba pere bazo ko kosa eloko mokote mais Fati ka masali zeka mo ya bien bokondi mango bozela kaka inane eleka après inane bato pour changer maloba so changer ngo bakomo lo pona ndembe ata bamusu bazo kofinga kawa makambo ebolezaki na est ebola na est bazo kofinga bola finani Fati muntu akopesa apesi vaccin batia bato vaccin bato bakufaka eboleko ko silate bande sila baloba te tu vois coronavirus uti na shidi kuna Fati mutaye nango alors ndeko non na ngena bakisa mukira likamba lobi pona wa gouverneur de la ville de olobaiki bazoka ni sondere lokole laki non Congolais fatanga Congolais fa comprendre gouverneur de la ville aza muto teke yende mukolo aza certes yemta tota la ville mais aza na mutu moko azaka likolo na ye peu importe obédience aux ali voilà bango baza ko ndima teke muto lelo ne te bango baza ko kanisa bongo baza ko kanisa bongo mais aujourd'hui on a compris siko ne ba comprendre que ça bango baza ko kasondire autorité morale bango baza ko sa bango no banga na biro te ngana ko sala na moni Gentili Ngobila sali eloko mona te si c'est vrai ou faux alobi ke bazo buka na ville na fo buka bandako mususu ba libanais batonga illicite pour na mopepe na ville pour moni batongi yango arbitrairement ozo mona makamango donc c'est comme ça les gouverneurs sont au travail na pouvoir équité, ce sont les erreurs congolais. Les gouverneurs sont des gouverneurs congolais. Travailler pour les Congolais et non pour Namutu. C'est ça le problème. Il y a un moment où on a pas problème de parce que on a travailler pour Namutu. Or que on travailler pour Namboka. Les institutions restent, mais l'homme peut passer. Les gens passent. Alors, Bandeko, Nancy, to commis vraiment na point na biso ya Misato Boyba était Fati a changé ndengeni ya ko gouverner à Sika. Il faut to yeko là, il faut to mesana vraiment na lolenga na puisque peut-être bino zana Kinshasa, peut-être ozana Luanda, peut-être ozana je sais pas qui seni, mais pas nyoso zali na moi lelo. Mbote pa yozali mais ndeko na poto discipline ezala anti bino so bozana vraiment la chance à otala ba télévision à na poto tant balobi que président Zawana c'est lui qui prend toutes des exact dictature té mais zandengwana mi beko pouvoir et pesa melaye que il faut yende à décider et nansi Fati azali ndenge boyebi très bien que lekisi tant moulay a na poto ke kuna na mboka ana mais nansi a ko gouverner ndenge mola bato bafanda kuna te donc yangwana bino bato bozana nuna distraction boyeba que masekezate bandeko sans transition na lekina oyo biso totinda na parlement oyo totinda na gouvernement bandeko balandi boyebi que bato wana bato sa commerce na ndenge ya liboma ko sala commerce pour être vraiment clair bazo yiba na ndenga osakana te. Donc, tobanda exemple, il y a Eliezer Tambwe. Eliezer Tambwe, azali ndeko oyo, azana media, ndeko oyo,
atelemela likambo muyibi e bandana Mobutu Kabila père Kabila fils atelemela on a maboko mibale na makolo mibale alobi muyibi eza trop bana mboka bazo souffrir nzala eza partout ba classe eza te ba classe bana bakena classe te puisque bazala mineur. Alors bandeko donc Eliezer Tambwe Azaline Mutu atongi école technique malamu pona bana ba yekola bazo mayele pona kokamba mboka ya lobi Congo ya lobi etonga mafoma bato mayele batu o ba uti classe o bazali bien formé mais boyebika na Kinshasa na moi lelo bandeko ete lelo bana ba komai kotanga mutu na tour na ye ane oyo bana mibale ya ndako batangi soki baza mitanu ane wana kuna o batanga ki ane oyo bazeli baninga bakoti classe donc c'est-à-dire que moi na ola sala 6 ans école primaire au sala 12 ans. Bon moi na koma université mbulani. Donc c'est-à-dire moi na koma université na 40 ans. Donc ils a pas ça fait trop mal. C'est comme ils a pas si. Moi non c'est pour ne sengo. Na tuka dépasse ma mozo ça fait très mal ça. Alors bandeko na motindo wana ndeko Eliezer atongi classe biso kansaki oyo azamona mayele azali oyo akombataki vraiment injustice na kati ya Congo akombataki moyibi ya politicien na kati ya Congo mais ndeko wana afutaka ba professeur te nangasi yo sala kamsala okende musala bafuta ko mbongo te ou bien mbongo bafuta ko et permettre à côté pour au renouer les deux bouts de mois nangasi ou bien okoma moyibi ou bien okoma cop. Alors que comme sur le côté classe, formation malongezate. Comment mutu le roi Eliezer Tambwe azo futa professeur? Il y a école azo fouté 105 000 dollars. 1000 francs, pardon. 105 000 francs congolais. Et ça équivalent il y a 65 dollars. Akamboto boyango, même l'école publique, les lots professeurs ou bien maître à comment toucher 245 dollars. Mais comment Eliezer Tambwe, où il y a condamné pratique, a foutu professeur, a foutu 65 dollars. Ndeko, est-ce que vous comprenez le Cambouana? Je crois que Congolais, au moins makambo photo le bango sérieux, mon pote mon que niveau ya makambo tozana ngona mboka na biso, yango to lona lobaka likambo boye muto ale la mingi na matanga. Il faut boké baranaye parce que yéne mutami ndokia ayebi makambo ya salaki yango azolela ndengo wana parce que okoko mona ka mutu bofai na matanga mutu azolela grave moni lelo o mnaza na maoka za na mawate tango to lansaki makambo ya école la gratuité Eliezer la télé magite mbongo ko uta wapi bako financer makambo yo ndenge nini oyeza lokuta oyeza komema batu na mboka bo et d'ailleurs bandiko na ngai député il gagne combien d'abord? Pour les députés, na biso to ba patrimoine na bango te ka komi député tsa ko bima. Obi ko tonga eza na mabeta za mutu aza na ba moyen na eza na ba ressources na to ko limité te akoko tonga na école. Mais faut to telaka azoka combien pour arriver à ko tonga école technique na Mbinza place à tongi na Saint-Louis. C'est ça le problème. Siko otongi bien, oza congolais, ozo aider ba congolais. Siko yo zo reprocher na batu. Mais tala ozo pesa batu 65 dollars. Papa azana bana 5. Au PC 65 dollars. Attends que ça kabana wana, allez ça kabana wana. Ba pona bangwa butu fu a survivre na akosuka ndengeni. Mais ya dans les députés zo finga batu tongo midi pourquoi? Tous les cabo les leçons morales, ba les beaucoup peut ça ba leçons morales to yeba raté. Mais na bino mona se ya mona sabino que président Félix Tshisekedi il a un grand travail à faire. Pour ce que total cas de mon abattoir sur la biso le rôle bangelou bo ndenge bible loba ki mokola suka s'il est possible même Satan ko se déguiser dans l'âge des lumières tout ça na bango na bakana na Congo na biso comment on peut sa biso les soins moraux tout ça comme on bango ndeba tumalamu OK na c'est ils font des choses de crimes ce sont des criminels ndeko na ngai na mboko yo les écoles gratuites ba fouti professeur 450 yo so fouti professeur 65 à discuter et puis aux députés aux députés aux autres moko condamna na ndenge ya énergie nyo ceci ya on futa ba combien de députés ba député ba 15 000 4 000 ba 4 000 les ba 15 000 là ba bona pesa na 4 000 ba 15 000 ils qui ba 13 000 mais bon depuis Dirka ba kota donc benda on a assez puisque Tolanda qui papa Nembalemba il va autant caguer des remords impolité c'est l'équipe trop asa sous député te la tout monde peut mais il a pas ça trop na olongwa parce que il a qui mbo ba ko futé ba futé na 1000 ba ebisi zela moi ba futé on a député mdazo ba na télévision lobité de toute façon ça là na ngate musube depuis so na chaîne EP a futa kapé ba est-ce que un député de la République tout ba ndeko azolanda nga tout ça lokola
député tokozo lokola nani awa député tokozo oya respect lokozo na France atelema le bio na lembi na longo na parlement bazo futanga kaka ba 1000 euros ba 2000 euros et puis azolo na yebelo ne ka osala kutu kuna tito na soka voter pour to badisi liboko voter est-ce que yoko kondima na mboka lokola Congo batabongo fu bazala ce sont des gens qui votent qui bangote parce que mutu ba voter qui pour na social likamosongolo a ko se comporte to zonga likamande ko Eliezer comment se fait-il de konanga au sali école d'ailleurs il faut balandelaka nanu bango un député so aza na bapatrimoine ndenge wana azwi yango wapi awa kutu na poto moto aza mpe na député azali mpe médecin obe azali avocat mais lokola ka aza na biloko ebele balobi titititi leki ebele na mbongo ozotouche balandeli ye bongo koma bato lokola biso bato mpo bango baza lokola bato bazolinga baza lokola modèle baolakisaka ye bato nyonso baza mabe bango nde baza malamu mais ntango bomoni mabe moko ezolanda bango il faut obetela yango sete makasi mpo bato baza nsima batika makambo wana aza ye moko te na ministre nani Tozana ministre Willy Bakanga, ministre ya enseignement. Yemo kazana bekol. Yemo kazana bekol. Le minimum ya frais scolaires est à $200. Est-ce que mboka nini cause obike ngako mais azana zo beta CT non bana il faut bazonga classe il faut vraiment bafuta para bafuta sunte cause la congolais les non mais obike pona ko vivre nyoso mokili mabe on défaut la congolais ah ça c'est vrai obike na yeba kate yango na lobaka nzamba za bolingo pe même ngungi nzambe ka mtasala ye pour tout na makamusu to zomona oh c'est normalité comment yozo condamner ba école au bazo bengana bana puisque bazo foot sa Minerval alors que yoko ministre d'abord aux écoles ba école azali côté ba école privée si il y a yemoko privé les élèves dans moko ya na ngo ebele oh yazo nyokola ezali lokola peut-être 24 raisons mais est-ce que ministre il faut pas garder vraiment na non mais gouvernement nazo lingana parce que ça na sa vision te président c'est ça baki bic rouge na ngai na gardant na bato oyo bazali anti valeur o bazali contre vision na nga mais Willy Bakanga azali contre vision et les aides à députés wana les Camerounais vont s'occuper dans mon peuple na prochaines élections mais pour l'instant nangasi Willy Bakanga il faut ça non mais normalement il faut pas attendre il faut attendre na poto za kabongo so ba yoka mamane ya kana no papa yuza ministre oza na fonction makambo fotika mutu muso a gérer yoko kotangote et puis ozubi loko ndenge nini. C'est ça le président Félix. On dit Batoumi bazo juger Mabé parce que on dit à ça moi trop laxiste. Donc Batoumi surtout bazo za la pemele Mabé. On dit à zotikane kaka. Au moins mutu mo sentir que wana za auto za okanta que non Kabila ndinga za Félix a ko toucher taza intouchable. Mais tant ba bengi ba fandisi si wana de tondimi. Voilà comprendre que non. Bon fayu la ça tant mo bengi na président Eli a commenté ba bozoba. Président Eli tant wa bengi ya lobiri. Élu na YouTube oui. Tie na butu. Alobiri. La caméra no so na bango na so. Ba caméra no so na bango soki ba o bazansa mai wana yo so na bango. Bandoki. Baterote. No ba ke no wana o nyoso na mascara bazako sala ezaya solo wana sofa pouvoir bazoka ni sa vende bango benga pe oyebisa bango ite ba moni déjà ba bien ça mascara bazako ça donc ba impunité fait si là erotek mboka na fo impunité si la fait zo temps il faut banda ko frapper bateau bazana en fonction pour bateau musu bazana sembati banda ko banga mesure nyo seza ka bongo ce que ezoko est applicable na bateau bazana en fonction te bateau musu batikali ba ko mona ngo des gens vraiment faut pas so pour moi parce que toko lobate tant que tu es président de la République tant que tu es dans l'institution oh ils ont mon makambo tout au monde biso peuple so toko mon makambo à combien plus fort le gouvernement à combien plus fort ba autorité ya mboka so pour na côté la likambo boy parce que ce que alarme e beti pas na biso ba peuple c'est que c'est to lembi tout le monde déjà que on dirait président gouvernement a na capacité à sala makambo soute. Alors docteur Mbolo Biboni vraiment makambo ya Eliezer personnellement makambo ya Eliezer bana yoka ki yango et toucher nga makasi pesa nga passe parce que na combat o Eliezer vraiment ndinga za ko bundela aki parmi bandeko bazana Kinshasa o nga za ko landa tous les jours azalaki parmi ou toza ko kanisa azalaki parmi non ngai personnellement azaki parmi batonga zo mona baza sérieux azako kanisa ngai nga za ko kanisa ngai na za ko kanisa et opinion na yo ngai na za ko kanisa vraiment azaki batu moko na za ko landa ye tous les jours na combat na yé makambo Kabila parce que na ko raconter vraiment na ko loba chaque fois makambo Kabila il faut avoir des nerfs très solides pour supporter mais na ko na mo calme moké Eliezer ntango ça maké na yewana na ko mona que vraiment dans de sérieux or que ba genre moto na apparence il faut ta la katia moto parce que c'est pour ça la moto réflexion il faut yo moko za la correct moni et le tek to ya wat ta ndenge yo zalaka ta ndenge yo yambaka ta ndenge yo zalaka na yo
et loko yo bozala ata bozala groupe mokole loko azalaka ou bien moto liboso azalaka te moto azalaka liboso ya bato akotia baninga à l'aise akoyeba oseso baninga pas appel nesemo prévenir tous tout le temps tant de oyaka ndeko bofosa ya vandi wana moto vandi biso nyonso tozali na biso bi équipe monene mpo esengo soko pesa bitema mais les heures aza kopesa bato gu ya lokuta motema na ye mabe Oh, mais c'est vrai. Vebona premier les ailes. Non, mais tu m'as commencé ça malam. Mutu penza tala ninga za kuloba. Ba micro ne partout na mwanta soit kana na RTC. Tokomi wapi ce qui to monsieur tokomi wapi monsieur tokomi. OK RTC, OK na wana ba société loko na mwana Sonas, azo finga ba PDC boza matemba be, bozo futa ba salaire ya biso 4000 sur 400,000 dollars sur combien de binanga te, bozo futa bato mutu ko mériter mbongo et puis bozo futa ba salaire te, ça fait 10 mois futa bato te et là futa bato nete. Bon le but est bien que a repesa futa bato 105 000 francs congolais. Na valeur 65. Wana 105 000 francs congolais. Il faut foutre, mais à foutre après bango pété. Mais na lobby, mais azo fouta bato 105 000 francs congolais, mais ndeko pose vraiment ndako ya malongo ya kofanza moitié na bana. Il faut environ 150 $. D'accord. Et donc mais sont à 65 $. Mais na lobby pardon ndeko na nabi ba fixer na to ya ba kufu ya salaire ba tuté. Non mais ça raté le col à wa lobby que bon c'est besoin de SMIC ou bien comme c'est bien 1500 donc ba foutre. Non ba fixer c'est que un professeur j'ai jamais encore touché en deçà il y a 245 $. Bon, monsieur, vous d'abord 105 000, 65 $. Est-ce que c'est normal? Je pense à Bande Koso, il boye vraiment montant bien. Peut-être qu'on s'est trompé beaucoup, mais on a vu son assez pour tout se corriger. Voilà. Et en plus, à vous foutre bango chaque mois. Parce que azana ba nyongo na bango. Aussi 65 $, on peut ça bango, on foutre en côté. Et ba oli andengini. Ba on va courage ya autant que ça ba ndengini. Donc yemonto donc on peut ça ba conseil. Mais ma beno ezana elongino zo mona ngote ozokolo moninga tale mabe ezana boko sana ya yo non azama kama modu te ata ngapa na fanatique fanatique modu te na linga makasi pour ça azaki na kosala combat moko bien ozo pisanga énergie les assurer na mon les heures sur na ordinateur il faudra zela no aleka na yo ko ba commentaire na ye na ndinga za ko bon tout comme ça la publicité tout ça la publicité non là ça s'appelle échec ça pas comme peut-être 0 pour ce montant de souhait mais surtout na poto toi na promena été ben lecteur na ye na 2023 ndé ba juger ye ba die ba soki azali moto malamu ye karate ata moliere pende moko moliere makele ya ye kuna pe pa batu pe afutra ba salaire te bon siko to landa nani to yoka nani omonike ki mboka ngo ya biso Congo batu nyonso bazali boso na biso député talaka ba député mettre les sura député na poto ba ko honorable hein tala batu ko ba Chirac bazali ba député ba François Mitterrand mais na lobby est-ce que Chirac na lobby biso to kuta ba Chirac na mboko bazali député est-ce que to na sina yoka mbala moko te bazo benga Chirac honorable jamais oso yoka bazo benga mais ça va mais c'est comment on est ou bébé va tout moi ça se comporter bien bazali digne bango ça honorable ya wapi o ya nzala o ya ko kanga batu ba ko botala mapango batu ya koteka ba kozwa neti mususu na yeki sikoyo akiko soma ba terrain na cimetière ya Kasavu aso pour atonga so il faut ezala kaka ye kaka ministre là est-ce que ça normal bon tala ba ko ba François ba Sarkozy tala ba LJP tala ndiki basala yo so mona mutu bazo longole honorable akiko la na cour considérée ba menelo sur ma et même pas ça jamais oyoka mutu ko ba bi JP azali na école ou azali na boutique connaît jamais va ça commerce c'était makano ba azali peut-être na ndenge moko ya mayele peut-être na base il faut tout faire passer bato mususu mais tala ya biso publiquement et puis azo sala nko ya ko nyokola bande ko na mo rappel boko finga on a ka ba Rwanda ele azali Rwanda eleze soki azaro ne so ba Rwanda ba nationalité ba na koma ko banga trop na ba congolais pour to mona déjà ba Rwanda ba tsoka be sa mboka bongo bango mo papa to za ne filtrer to ko yeba ndenge ni moliera so azali Rwanda te bon makama zo sala ça normal ko yeba ndenge ni papa Burundi to kama ba ne vraiment honorable eza passe mingi na bato ndenge wana to kama na abenga bango abenga kaka député ko za député abenga député ou bien les makaba honorable wana batika ngo za na tina moko te alors bande ko balandi ba honorable ba Mimboka base pe ya IDP c'est Bomimboka bande ko balandi ba moto mikolo yo ezaka système à punir na kata ya permanence à IDP c'est vraiment Sony pour le moment que vraiment parti au pouvoir ndeka bango alo bango ezali
kosala pire que opposition. Puisque ba comportement na biso to monela quand l'air IDPS c'est ça na quatre opposition bazo tumba oui bazo beta batanzela oui bazo revendiquer ba droit na bango oui mais lelo baza na kati ya pouvoir bakomi makambo o etali bango na kati ya famille oyo bazo misala te bakomo filmer balakisi biso oyo bazo finga na bazo bunda na ba secrétaire généraux na toyebi te qui est qui là-bas olongoli chemise na kobeta yo toyebi te qui est boxeur qui est victime alors makamtu wana ezo pesa vraiment pati na mutema pour mona que parti au pouvoir ole pesa ndakisa malamu yango ezolakisa pesa ndakisa yamabe. Alors eloko bomi IDPS ezali pyramide renversée, c'est-à-dire que bamikonzi bakoza décision te base nde foza décision depuis quand baloba likamwana que IDPS ezali pyramide renversée bandeko tala pyramide renversée nansi Fachi Béton ozolanda biso malamu na minute oyo makamwana luka moyen ba changer yango. Pyramide renversée et ça n'a pas conduit oyo baza reconnu te likamuni le komeli kabunda komeli ba pyramide renversée de ce qui sika babe kasi yango de ko ba okese na so mais yango na ba fils mukoko ba konzaka voilà ba wera so e komela ne igara ba wera so de d'accord okese na biso ba fan mutu ba biso ba to décider kate ba fan ba décider no okese dindat pour ba fan ba leader ne mutu bana bige makabona mona na Congo botika na seba ndeko na bo sekana sekaba na mona ki mutu mo aziki ba bokele ma ya moto de soubeza na station wana to seka po zali bozo bara ba kwa sana comment d'abord to na problème moko na Congo il faut les gens comprennent parti ils ont un pouvoir il fait la discipliner d'abord. Et puis, tant que vous êtes présent... C'est Bazaki discipliné l'année passée, papa. Après la deuxième année, vous allez les athées. Discipliné, voilà, respect, Sili. Bon, il y a un grand frère, Mbote. Mais il y a un grand frère, il y a un dernier bon dans la poche. Il y a un respect. Il y a de l'air de vient à manquer au respect. Puisqu'on peut ça, on n'a rien. Mais on peut ça, loco à respecter. Et là, on a IDP, ça, on a bazana misalate, bazana chômage à longue durée. Et donc, voilà, malheureusement. Non, pas la mission à la Guinée. Ouais. D'ailleurs, quand tu l'as comprendre que Kabundo azarane suki azarana ni mutakata katangete. Bukalo yeba te Kabundo. Ngala ngana yeba ne to azarana 9 frontières. Kombone zala Kabundi wa Kabundi. To azarana 9 frontières. To yeba ne côté abimela ki bango au moins ninge comme bima. Biso to traiter ka batu de Rwandais, Burundi, Tanzanie. Bo siko o biso moto zare le wali yanzabwe. Pour senda teza ya oro ko bate poza ya oro tika ona le ko la ka omoni le autre suki wa. Donc na ne bimite e ko bima nango na mona ko musuba lobaki o musuba da kami balet Kabundo no musuba na o azaki homme d'affaires azaki soki homme d'affaires ba bimise les photos mona na président Félix à l'époque a dit et le chemise mo kanga ma homme d'affaires à Boazala. Nous avons un sérieux problème. Centré. Oui, na c'est capone ani to lobaki na bino likambo pouvoir même to vande lingoro batelo ko na marche za na pouvoir batunyo so marche fa ça na musala te asala na gauche na droite ba compétent de mbasala ka musala ce n'est pas le kola bobundaki d'ailleurs obinga na ko choquer batu musula bike ya ko silika mais bobundaki pe juste na papa Félix Tshisekedi bobundaki na Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi il a eu d'autres accords pas comme président de la République là il faut que les choses les gens et ça va tout pas se va comprendre. Tant que babundaki 32 ans papa Félix na papa Etienne B52 Isoli ba ceux qui pouvoir te mais grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui avec les alliés les accords babiloko basai na batu ndé commissaire na pouvoir lelo il faut savoir voir les problèmes en face sans beaucoup monter biso pyramide non pyramide on peut décider si ko pyramide ko décider kabuya so komi kitoko ndenge na bongi ndenge wana ba pyramide renversée ba pasteur est-ce que yoko est-ce que bino mona batande wana moi je trouve ça na lobaki likamo aw président Félix Tshisekedi faut convoquer s'il est possible a convoquer banani ba député abenga ko soana bango ba ko expliquer bango les sous pouvoir les alliés il y a IDPS parce que c'est un danger. Même en 2023, tu risques président président Mabanga. Au moins, tu as IDPS. Ali Roufa les choses. Président Félix Tshisekedi, un jour, on a mon caractère, tu as IDPS, Liboso, Oya, Wana, Obomabiso, les lois. Tous, au moins, parce que la Roufa les choses, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui était un président de parti, il est devenu aujourd'hui président de la République. Bino mo lega ko muninga na bino. Moko na moya la maman lobi, ngam na ko la melo bilo ko mais ça n'a rien à voir aujourd'hui, il est président de la République et Salinine. Donc, je crois que IDPS,
oui bobundi ya mingi mais bobundaki po bokoma na pouvoir le quoi to komi na pouvoir bazoka muté po abundaki mingi bazoka mutu po na compétence neti so même biso na poto bazoka muté po na ume na poto na sali 30 te okosalela biso nini ososala nini na passé c'est ndenge bazoka na musala awa yango wana bobilo subeka mamoko ngana bundaki déjà na umeli ba maya moto zwinga bongo za CV non eza lit eza teke obige ah non na moni ba fingi kabui ba fingi kabun ba fingi ba mona ndenge nyoso to balongwa ndenge wana te et puis eloko bazobosa na so ba bia longwa ndenge wana fa ke na congrès soki ba ke na congrès et que Kabuya wana yazaki élu na congrès c'est ça eloko ba IDPS bazo babi Kabuya Kabund azali AD comment on appelle AI. Donc yé azali a eu place à président. Il y a président Félix parce que président Zuba fonction sous. Donc azali azo joué intérim na kata UDPS mais le problème c'est que poste wana ya intérim na kata constitution na bango na kata ba règlement d'ordre na bango statut na bango pardon ils ala raté. Azapa na droit ya renommé. Donc azali pe na droit ya renommé le roi ministre azo gérer les affaires courantes mais Azan a droit à nommer mais à nommer Kabuya secrétaire général. Donc c'est-à-dire que IDPS va lobby naïem to nomaki na mutu ba nommer balongwa puisque non barke na congrès balongwa bongo te fois que na congrès mais soki ko ça na congrès abimili sous président obiki ako contredire mon président de la République parce que c'est lui qui sera le premier secrétaire ya parti yende mutu akenda pour empêcher pièce à la présidence à différencier la présidente de la République. Bon, comment la partie mais oui, mais le problème c'est que mandat il y a président et aussi la 2002. 2002. Non, président non. Mandat il y a Kabunda en tant que AI et aussi la 2002. Mais 2002 sur le qui 2022. Ah non, 2022 pardon, excusez-moi. Na 2022. Mais alors entre 2022 et 2023, il y aura un vide là. Mais ceux qui a gagné Azo obligé à télémassiko yo yem takozala roi d'état. C'est grave. C'est grave. Non mais qui crie c'est grave parce que nengazana ça c'est le mouvement na. Si ça c'est le mouvement na. Le problème mais le mouvement na comme parti politique. Mais Macron peut pas sous-estimer qui est le loi comme président de la République. Attention, Congolais ça bololé trop hein. Congolais ça mutazani mutale beaucoup sur baba ayeko pesa baba version mususu le monde a boalusi zumatu muto papa tout ça le suku ba coronavirus ça na poto atane ba donyo ko la biso to luka ma ko bumela bango bongo que question ya kisasa nous avons serré pompe na poto batu ba kotika ba idéologie ko pola ba zuper tout un peuple en otage parce que les lois sont que à partir de wana il y aura pas une parcelle sans membre appartient à Ninouane. Voilà. C'est-à-dire que azo conquérir ça et puis tindenga okende mbujimai ake katanga ake ozomona. Robo sénateur cause la base populaire bino ozolala parce que quand vous na kabunda za populaire parce que assez à Konza IDP son atango papa Etienne Tshisekedi azaki maladie ah on a poto. C'est lui qui était étranger malgré ça muta kosa qui c'est ça voilà un danger maintenant de l'IDPS. Moi je crois que c'est le temps ba bongisa parti o ezala malamu. So qui était pouvoir oyo kozana ba problème sérieux to kozanga ndenga ko bongisa ngo. Ndeko toke puisque to comme voilà makambo ya étranger. On va mettre sur lelo makambo ya nationalité lelo ezali donc ezali ekomi eloko moko ya universel hein. Donc le monde a évolué hein. Au cours de la moko net bisori ya na poto. Ce qu'on se comporter no malamu. Oyi bakate o bomate o sa mabete ntango sengi nationalité ba pesio. Bakakoto facilement. Il suffit qu'à respecter miloko na bango va na tranquille. Donc ceux qui Kabundi azali étranger hein azali bien Burundi ou Tanzanie c'est pas grave mais pour le moment sous la nationalité comme congolais tu respecter en tant que congolais. Mais makamondo ya sali te na lobby tas étranger na lobby ke ba kosa kinde azaka tangé mais aza muluba d'accord bon en tout cas excusez-moi kasi bon pour la nationalité les lois ils ont comme na universel mudo fazana presque tous ali mbukile wana c'est le porte-parole ya IDPS mteko bisa makamona le bané 54 bazako toi ba esclavité to comme le lo mukile c'est bonge nango donc makambo nete azo sala personnellement na mona ke za malamte ba eloko ba prochaine effectivement c'est très populaire ba combattant balingi ba combattant balanda kai balinga qui do balinga to parce que ba combattant bana misala te exact exact naza d'accord na yo ba sodo na mona na bataille de pesa bazana kati na ba petona ba zaki décider ba côté la Kabuya
Donc, Ah ben oui. donc, bango, Mais ça, c'est Robert bazaki n'a pas Mais Kabou ya longola chemise babunda. Baso trouver l'ordre public. Bino on a pouvoir pour trouver sur ordre public. bazalaki n'a pas ce bango nyos. Pour Kabouya ou Zalaka nan Kabouya peut-être azaki professeur ou quoi c'est pas moi, mais Kabouni asala nanu musala mon côté. Musala ya yo zaki azwambo kaka ndinga zaki secrétaire général ya DPS. Boza ko nyoko bana ndeko. Ozoko mona passe ne bandeko. Misala ezate bino nyonso to boza ko sala ba combat to mona ki me ko tamba kanga ki ba ko joyer na jeep moko boy ba ko kene ba musu ba ko défendre ba kanga ba musu pona nini ba ko défendre ba kanga yete siko je place ye ba baninga ye comme siko ba cop azwa bâtonner la famille azwa se bato bien côté à moi c'est na ye ou bien ba camarade na ye o bazaka na science de ko banda kaka viva azwa ba misala te Baya ka kolukani. mais c'est normal c'est pas ko tia mouvement ya combattant Bon musala fois zo kana IDPS. banda ngo dime tango ye moko kise mulumba azaki Ba ke ndoko tsa ba sefer ba société zebe na kisasa ba. ye moko azalaki ka ndenge wa Parce que c'est bolobi on na mamboka batakabila. mais na zo ba. na pesi Na finga bakabila. ouais na pesi raison siko na koloba na nga na pesa raison na mokoko makambo aza koloba Erote golu golu mabe. raison na makambo Ba ba so ba ngate pour finga Te kula. ba finga kabila mabe. makambo mokoko aza koloba ka dès le début kobanda kabu ya matin à cheval Robert aza kosekaze omoni politique ne ezalaka moni ekomsaka motu grand mokoko abi me makambo nino yo idps ezalaki boye te bokoteka biso idps soki tosala effort te idps akoma mpo apalo omoni aza koloba ti lelo mwana wana alobaka ngo tala makambo Bon aza raison. azalaki na raison kayoki bazala bato mabe non zela Soko komi na pouvoir atoza kotamba na makolo. Soko komi na pouvoir ozasu na makolo te. Il faut nombre de filles fait changer. bapona bongo te nakoloba c'est-à-dire ezali na Kabu ya mata punda te banda uta mboka première fois so apese punda oboya o mata. d'accord mais na bin Amona oka na wera ndenga mata. maître sola na ndenge azwaki amona ipasa na baninga makambo nyonso to ebongaki ntango azwi mosala ata mibale misato azwa banda à part kaka président Mibale misato ni bapunda. non Kako ya kisasa bongo ba utaka mbujima ba utaka kananga ba utaka ba sai DP ezaka kisasa te président ntango azwa mazwi bato pe ya mboka balobi azwaki ba combattant tele bango na formation ba militaire ba sale ba utike Israël azwa kanisa te azwi bango presque mais voilà mais ezaka IDP bongo beza pourquoi kabundi na kabo pour sala ngote so baninga sana bango na bazana sensibilité o ba betela bango maboko o ba mena bango basaki bango bazwa te bazwaka ba cousin na bango na ba camarade na bango so ba uta mboka ba ya kosala baza be mponi baso banga ba secrétaire oko so mutazo fingo boyo chena musala me kosamba donc mutu asala musala te banaka abotama azwa nano ta muso voiture te mais c'est tout à fait normal il faut kama sala makambo iko na ngome ne wasali abebsinde akobebsande population na ye non mabongisa. Alors bandeko balandi tokomi fomana suka ya ngonga na biso, merci d'avoir été de notre aujourd'hui Kolanda Erotech Télévision ezali kozwa basango ya mboka ya malonga en temps réel. Donc tozalaki awa pona ko sala vraiment synthèse ya oeleka ki semene mumba et utoleka dans si mutu na mutu a se retrouver bolanda ki on très bien pour ensuite qui ça était na kata Congo kaya coronavirus et quoi bon bilobela et l'Obama qui trône, je ne vois pas quel intérêt voilà yozana kota ngambu ya bayini donc nazomona vraiment intérêt te vraiment ministre te mais autant tout ça mona kota na mino nani muto na ba kanga non ayeko zonga déjà asa zonga mais oui azande ko na soto yebi déjà asa camarade ndeko Jimmy Bofosa asi azongi apa pamutana yo ndi be nazaki zaki nango ayiko sadi ne ba tamsusu azaki nango ba mona ki bien te bon tamsusu ba pare ya mona ki bien te ça tamsusu appareil ya malonga na zomité alors bande ko balandi na ngani si bande balandi donc ils ont mal chance que ko ika pas na il faut pas délivrer donc voilà bande ko balandi la kanisi ndeko wana heureusement que imaginez tambola ki mingité puisque alinga quand problème n'arriver à la France en tout cas vous allez qui est belé ya kolanda biso ba semaine nyonso. Merci beaucoup de votre fidélité et merci d'avoir partagé nos vidéos na moi lelo bandeko tozo kende vraiment malembe na 14 000 bientôt 15 000 abonnés. Merci beaucoup de votre fidélité. Continuez à partager, continuez à vous abonner sur votre chaîne d'information et de divertissement. Merci na maître Chouramboma vraiment pour ta fidélité. Oza toujours wana pona ko lobela. Tozali bongo awana Docteur Mbo, merci beaucoup pour la fidélité na yo. Tout en sachant que le 26 Tozala Katia le 26 Tatunguto Bossano. Voilà. Bana ya Toulouse.
bana ya Toulouse ba sportif nyonso baza na Toulouse les 26 les 27 oyo biso to compte déjà les 25 les 26 les 27 toza na Toulouse bana ya Toulouse ba mama po balingaka biso ba jeune ba sportif ba jeune boya to vanda ça pour to sala pour to passer ba émission ba baza na besoin ko loba en tout cas to kozana bilo na Toulouse ba mama ya Toulouse bongo makasi petit na ngai mami Kankenza bon mobiliser bato ready bon mobiliser bato nyonso kuna parce que to kozala kuna les 25 les 26 les 27 les 28 toza na bino na Toulouse kuna vraiment mama ya Toulouse maître Chura Mboma na Erotech na docteur Mbo na mama Bipendou blessing ni biso ni association blessing qui association blessing na ni mama Esther Blessing association makasi na kati ya Toulouse et yambi biso kuna bandeko na ngabo fungona bo bandeko na no bakoya to sepela to ba mama ba question bozala kanango banda bo bombela biso ya politique ya laisser partir mon peuple ya vignon sous bolingi to kutana kuna ba tozala kuna parce que donc Toulouse est ko beba partir les 25 on est là. Merci, on sera là à Toulouse accompagné d'une équipe Mobmaya Erotech TV avec tous les matériels, dernière technologie. Franchement, tout ça là, émission na désordre. Donc, sur le but que on le bien, on a courage à passer la caméra, question et qu'on a là, wana ba mituna et qu'on a la biso ba question et qu'on a là poser la mututu, on a posé vraiment tout discuter dans l'Italie politique yamboka. Toko traiter au Eleka, toko traiter aussi les questions d'actualité Mkwana. Merci et à très bientôt sur Eurotech Télévision.